Kinshasa, Mbote Brazzaville, Mbote Nabalandi Nyonso, tout il y a émission Fidèle News et surtout Mbote Nababonné Nabiso Nyonso, tout il y a Fidèle Mauvais TV, balobi chaîne YouTube Oyo et Kangi Kinshasa et Kangi Bana Poto, surtout Bana France, Bana Allemagne, Bana Angleterre, Bana Afrique du Sud, Bino Nyonso, tout na yebiki na moment Oyo vous allez bosser à la télévision na bino, vous allez bosser hein. Il y a téléphone nabino pour na émission nabino pour mesana na yango Fidèle News. Merci beaucoup by ban surtout pour pesa biso confiance pour pesa ngai wa bino Serge Fidèle Motonzambe confiance kaka ndenge na sale la kabino musala mikolo nyonso tout. Merci aujourd'hui kaka ndenge tolobaka na compte ya kolakisa biso misala ya bana mboka na compte ya komema misala ya peuple congolais na visibilité parce que beaucoup de gens pensent que na Congo il y a toujours des paresseux, na Congo les gens ne font rien. Non, Bana Poto, Awana Kinshasa, il y a aussi des hommes sérieux, il y a aussi des patriotes, Oyo Baza Kotia Mayele na Bango, Oyo Bazali, Kotia, moi 100 francs na Bango pour le bénéfice, il y a Bana Mboka pe na développement, il y a République démocratique du Congo. Spécialement lelo émission ya lelo ezali na spécialité na yango surtout tozo beta lelo masolo ya mwana mboka oyo azo sala pe makambo ya bien mwana mboka oyo aza kotika pe bilembo na parcours na ye alingi to découvrir lelo mwana mboka wana azali nani mais pour to découvrir mwana mboka wana azali nani tozali lelo na invité spécial oyo azali moko ya molobeli ya mwana mboka wana toko découvrir elongo na bino soki ngai na réalisateur tozali liloba moko apesa biso invité na biso. Bonjour. Bonjour papa Fidèle du monde. Merci beaucoup Kinshasa Brazzaville Bana Poto bazolanda yo. Na kati ya émission Fidèle News balingi bayeba kombo nani ozanani pe osalaka nini. Bon ngai kombo Patrick Atumesa Mbaka autrement appelé Atumesa Force nazali notable ya commune ya Kimbantseke voilà na Mukuse poso toke na mulai oliata. Merci beaucoup, je crois que baybanso bazolanda biso tozali elongo na mwana mboka Atumesa Mbaka kaka ndenge babengaka ye Atumesa Force notable ya commune ya Kimbantseke parmi ba jeunes garçons parmi ba jeunes leaders parmi ba jeunes politiciens parmi ba jeunes oyo baza ko valoriser bazoluka développement na kati ya commune ya Kimbantseke lelo na Fidèle News to présenter bino Atumesa Mbaka. Vraiment merci à mon ingénieur Tegra Maboko Nzambe balobi charge ya Fidèle Mauvaise Production. Merci beaucoup mon mboka bazolanda yo balingi bayeba Atumesa Mbaka olobi ozali notable ya commune ya Kimbantseke eloko nini yo Atumesa Mbaka osali na commune ya Kimbantseke kozala notable yo commune notable ndenge nini? Bon kobanda na ngai ya liboso nazali président fondateur ya les amis d'Atumesa. Tosunga pe bana Kimbantseke ya trop kolonga wana nazalaki candidat na conseil municipal malgré Joana sala marambo esengeli toujours asala mais tu feras pas comme il faut. Joana sala marambo esengeli asala obona soka di maté ngaza na ngakate baki ba fotaki na bakonde yote o bana kindi tozana candidat malheureux ba candidat oyo baza koakize président ya Seni moko oyo aza na biso mais kufeli te mwana mboka to évoluer ozwaki nde te lobande vérité bato baolanda nazwaki te non seulement mpo bavotaki ngai te mais nazwaki nde te mpo kadi masala mosala bien te soki kadi masaki mosala bien te c'est que président pe ya république na badéputé so baza wana baza nommé par kadima c'est que vrai asalaki mosala na ye bien na ba candidat présidentiel na ba élection présidentielle vraiment kadima sala mosala kitoko
vraiment nde asala mosala biso nyonso tozali masir ke non na ndenge tosali mosala na biso ekopesa biso résultat mwa malamu mais ameki mwa moke na banationaux ntango ekóma na baprovinciaux mpe bamunicipaux asokoli maboko donc esika oyo ekotaki désordre yango wana. Merci beaucoup Banamboka, je crois que tu as dit moko ya ban notable ya Kimbanzeke a donné sa force au Yazolo Bawana et concerné rien que lui. Lui il a dit que Bafota qui est, mais président Kadima a bêta qu'il faut surtout na ba municipaux, na ba provinciaux, mais Wana est engagé Kakaye, nous on passe. Merci beaucoup président Atomé Sambaka. Aujourd'hui Tomonio Awa, Ozusala action et belé qui est derrière vous. Alors qui vous pousse dans cette action? Bon, quand on Banikonde Baloba, ce que moi na so soit vimbi na nzungu, c'est que maman naza na se. Maintenant si comme maman mutana na sete mais papa nde mutaza na se. Ah bon? Papa wana zape l'envelante azape ka moi na enda kwa nde mona ngai. Azape mona ndo ka. Azapa moi ndo nde mona ngai. Vraiment. On va découvrir ensemble avec la grande famille, les fans, le papa, le maman, vous qui nous suivez partout dans le monde, avec votre humble serviteur, président Fidedi, autrement appelé Motozambe. Je dis merci, la jeune leader Chombo Badola, chargé à Kimbanze, qui est vraiment, merci beaucoup, chargé à Banatiamo. Je vous salue, je salue encore mon ingénieur Tegramabo Konzambe, chargé. Il y a Fidedi Move Production. Tu vas découvrir Papa Nani Oyo Azali Nasima ya Atomé Sambaka, notable Yakimanteke. En tout cas, merci beaucoup, restez branchés. Papa Wana Azamen. Nzambe. Nzambe. Wazana Sima Nasiana. Nzambe. À part Nzambe. Honorable Gaborembo Makumeza. Yende vraiment leader. Oui, bien, oh mais c'est après. Tia téléphone pour lele. Bana Kimbanze ki bana changu babenga yo. Baroye bisayo. To sala d'élection na Kimbanze que to vota ba député na Kimbanze ki. Le seul député au bana Kimbanze ba voter pe abimi. Ezaka Gaborembo ma. Yende na la loba. Nzambe na Gaborembo sili. Merci beaucoup Kinshasa, merci beaucoup Brazzaville. Nous sommes là dans votre émission Fidèle News et comme je vous avais dit, comme je vous avais promis, Nayebi Sakimino Toko Peta Masolo ya Moko ya ba leader, ya Kimbateke leader, ya Changu, Mona Moka Oyo, Azako Sala Makambo et Belé Nakata district ya Changu Pe Ezako Monana. Nalobaki toko découvrir mon mboka wana yango to ya melibino à travers misala ya mon mboka wana moko ya baye batambola kana ye moko ya proche na ye moko ya ba oyo baza matoi na ye liso na ye na kati ya émission Fidèle News oyo na kombo ya Atomé Sambaka comme on lui appelle partout na Kimbateke Atomé sa force. Je nous avais dit, je nous avais promis que tozolobela awa Honorable Gaborien Mboma Koumeza. Merci beaucoup. Je salue l'honorable Papa Sissamidimbu. Je salue encore l'honorable Gaborien Mboma. Merci Papa pour soutien pour soutenir émission Fidèle News. Merci honorable Gaborien Mboma pour soutien pour soutenir Vision Tozanango Awa na Fidèle Move Production. Merci aussi na Yekaka Nani Lisusuki honorable Gaborien Mboma Koumezate Papa social Papa Oyo Azo pesa développement na kati ya commune ya Kimbanzeke particulièrement aussi na district ya Tsangu. Frères, sœurs, honorables, chers amis, Bino Baye, pense surtout pour voter qui honorable Gaborien Mboma Boza de cité parce que Misala et Zoko Salama, cher honorable Gaborien Mboma Koumeza, continuez ainsi papa. Bisso, la grande équipe, il y a Fidèle du Move Production, tout ça Simanayo, honorable, pour soutenir Misala Nayo, pour lobela po Nayo, pour kota bisika nyonso parce que Misala Ozali Kosala est vraiment malade. Merci beaucoup Patrick Atomé sa force Mbaka.
tolingi toyeba honorable Gaboré Mboma to Gandia wa to lobi ba to musuba bayeba qui est honorable Gaboré Mboma origine ezanini a donné sa force au lobby déjà ça honorable oui ça honorable ba to bayoki ki ça honorable mais toyeba origine leader ya chango derrière chango numéro 10 ya chango honorable Gaboré donc yeza premièrement ça non natif ya Kimbaville obiso tobenga ya Kimbaville aza natif ya Kimbaville azalaki pharmacien asali trop na pharmacie alongwe wana ayaki ko postuler mbala ya liboso na année 2018 azalaki pe comme candidat malheureux neti biso alobi ke non na souci ya mabele na ye akotika te akobunda bitumba oti na suka et cette fois-ci vraiment ne bavotaki chef de l'État na Tchango nde pe bavotaki honorable Gaboré Mboma donc président Fachi Beton na PCM bote sika zali ndenge bavotaki ndenge bien na bavote belé ndenge pe Gaboré Mboma na bavote belé sili secret nini oyo salaki ke honorable Gaboré Mboma abima parmi belé ya tuluka ba candidat oyo bazaki na Tchango tomonaki ba trésor brutu tomonaki ba ndenge na ndenge tomonaki ba Léon Nembalemba ba Léon Nembalemba bazawana papa soit tout ça l'émission des mois bien et si des mois bien oh to est-ce que ngana cité to incité te na bito ça l'émission na kimia et si na ndenge moko ya kimia oh kimante ke bazana besoin ya mwana na bangwa mabele obino kumbona ne honorable Léon Nembalemba Junior azalawa azalawa question za yanga yo tuna ngati azalawa tena tout disco pone ba pone ebite poto ça la paix relationnelle mais na kimate que normalement na ebi na konete mais na ebi ke azali moto asaka ba chef bele na kata kimate ke azala bo ça ça net azala ba pito azala eza ba kote ba kimate ke hôpital là na mukono très bien nani papa Tiga. Ngam na tuna question. Mokolo hôpital wana ya Junior Nembalemba ezaka nani? Na lobby hôpital wana eza ya yete papa. Ya nani kasi? Centre Okombo non. Centre Okombo non. Ouais. O doza o. O doza centre a maison de production. Maison Okombo na moni. Fidèle mo production. Si ko ngaso na ye na sali maison na ngana komi fidèle du move. E komi yanga. Ou bien komi eza yo. Na comprendre yote na lobi boy na sali maison na ngai na komi fidèle du move pour na sana ba documenté et komi ya yo et komi ya ngate eza yo mukolo centre na Aris ba chango ba bien mbote place ça bana chango bana kimbate keza ya koinda awa balobi centre wana oyo basalaka badon kuna na honorable Léon Nembalemba Junior eza nango ya yete ezali ya papa Aris. Vraiment je suis déçu ya komona Aris Ngoyi, voilà. Je suis déçu ya koyoka eloka bongo. Merci beaucoup à Tomé, ça je crois que ozo beta biloko côté parce que oza na ngamba ya honorable Gaboré Mboma ngo bomaka ba côté na mbala moko. Bon, il y a côté là des bindés qui sont évolués, mais tout le monde mais on a un désert honorable Gaboré Mboma. Et ça on a là on a la mukana, on a des avares. Donc c'est un peu ça. On a souhaité maintenant on a dit on a mon des années bon. Bon, c'est qui est le nini oyo particularité ni oyo honorable Gaboré Mboma azana ngo oyo bino bana kimbante ki bomoni ki non to ko pesa ba voix to ko soutenir ba les venaté. Particularité des années. Bon, et là, on va le tout ça qui est l'élection 2006, tout ça qui est l'élection 2012, tout ça qui est l'élection 2018, tout ça qui est l'élection 2023, tout banda qui vote toujours, bana au bazar du ban, donc, le venant. Auto qui kobenga bango neti ba chauve-souris. Neti ba tout sauter autant à combo wana. La Junior Nembalemba ba le venant. Yom totangi combo. Alors cette fois-ci, Yangwana Kimbanse qui tozalaki tellement mobilisé, tolobaki tout ceux qui t'ont voté fait ça à mon amadeli. Et c'est pourquoi ceux qui talibien n'a pas députés nationaux cette fois-ci m'a tout respecté to plus ou moins 12 députés nationaux. Professeur né bon, on est animé pour la zone nationale. Voilà. Donc
to se mobilisaki vraiment tour oyo to pesa maboko na biso na bana ya nchangu et na bana ya nchangu yango wana omoni Kimbanze ke abimisi oyo auti na mutolo na ye na libumu na ye abimi donc oyo bakunda mutolo na kati ya Kimbanze. Donc merci beaucoup Patrick Mbaka Atomesa. Ndeko moko auti koyebisa ngai awa benga na téléphone mais ndeko nazoloba wana azo critiquer azo ba Léon Malemba baza ba Levena baza bana Kimanteke te muto aza mona Kimanteke ezaka nani Gaboré Mboma mais bayebisi biso balobi yo pe ozalaki pa mona moko ya Kimanteke mais oyo aza peut-être conscient yango kinie moi batera soit honorable Mobo ya Kimanteke malheureux riche club babisi biso kozaki pa na ye candidat malheureux no comme ce que pas dans ya Gaboré Mboma on solo ba bongo Atomesa tuzana plateau rapport de question na ngai question na ngai ezaki balobi ke outaki epai ya riche club Z Makela le voile mais brusquement excusez vous poser la question brusquement au combat moko lobela Gaboré Mboma kumeza donc le transfert on est samedi mutu wana sikoyo benga etuna soki ndako bato litobo na ndo basala ba changer. OK, merci moi to changer. Donc il y a une similité pour moi les a bien été. Bon, c'est que vrai émission on est bien état là partout. Nga honorable Gaboré Mboma nga na ye pa inaye na moment où déjà azui a nyokwami a salle campagne na ya nyokwami tout esili et puis nga siko na ye. Oui pour bénéficier. Na ye pour na bénéficier. Il y a un problème, tu n'as pas pour bénéficier, pour me dire qu'on perd la zate. Ok. Tu n'as pas pour bénéficier. Ok. Surtout dans la non. Hier au Banda, na ye ko Banda 2018. Na ba élection de Bosozo à Katana. Na ba élection mi balé. To sali ko sengela ko sala. Au dépenser le voilà, to dépenser. Au dépenser. To dépenser. Au dépenser le dépenser. To dépenser pour battre. Biso ba élection muso to sala oyo. Bazwaki biso pied levé, tous allez préparer té. Tous allez préparer té na sens. On va bien que cette Makela zwa ki o levé. Bazwaki biso pied levé. La partie na ye ba nourrir biso na espoir. Ba le biso ba mbongo. Na riche club. Na ba parti mususu ba le biso ba kombo mutu papa. Cette Makela. Na ba parti mususu ba le biso ba mbongo mona keno ba campagne to ça la cotisation. Mais souka na ngo boye match simbité. Match simbité au fongoli ba entreprise na yo ça la pe biso pe toza fanda biso to comme on dirait kaka tozela neni yango mwana nzamba ye aye kokatisa so na mboka ya kana oyebi conseil na ko peso na ndenge toza awa na espace oyo souci ya bandeko nyonso ezali awa yo omata pour que obenda baza na sima vous comprenez. Donc calcul les abonnements yo fo mata obenda baza na sima po yo soko zo mata te o comme neti dans sorte bande ko bina na 2006 ana ba kulona bimali boswana dans sa ba pomba e mata kate e kita kate. Merci beaucoup Kinshasa, merci beaucoup Brazzaville, merci na ba ebanso bozawana liboso ya ba télévision na bino liboso ya ba téléphone na bino na fidèle du mauvais télévision chaîne YouTube na bino préféré oyo bolanda ka ba émission ya kitoko ndenge toza kolanda émission fidèle du news boye. Merci na MD Pro télévision Mobimba, merci vraiment merci aussi à mon cordon Bardoz, merci à mon cordon Bardoz charge, il y a Fidèle du Mauvais Production, merci aussi à Tegra Maboko Nzambe. Merci beaucoup. Tozali Awa, na Fidèle du News Lobela, Misala, ya Mwana Mboka, honorable Gaboré Mboma, Papa Solution, Kaka Nenge Bazako Bengaye, ingénieur Nabiso Tegra, ceux qui ont Nabiso, Pesa Biso, Angelo. Merci beaucoup. Ingénieur Tegra, ceux qui ont Nabiso, Mema Biso, Nabaye Banso, Bazola Nabiso, extrait, ya Misala, ya honorable Gaboré Mboma, Kumeza. Toki.
Merci Kinshasa, merci Brazzaville, merci nayebi ke botali pe bomoni bino moko misala ya mwana mboka, papa social, papa moko bien, honorable Gabriel Mboma. Merci honorable Gabriel Mboma pona misala ya malamu boye papa moko bien, mutu soutenir mutu pena ko chama boko. Je vous jure honorable Ngai Serge Fideti Motonzambe elongo na groupe cinéma Fidèle du Mauve et surtout Fidèle du Mauve production mobimba lobela biso mag magazine lobela biso mag émission Fidèle du News émission likanesi nyon surtout il y a Fidèle du Mauve production. Nous sommes là disponibles. Cinéma la voix des selles. Ok, on a disposé nos matériels, nos agents, nos journalistes pour ko lobela yo partout parce que misala automoni est vraiment il y a quoi encourager. Merci beaucoup à Tomesa Mbaka Patrick. Tomoni ba misala ya honorable Gabriel Mboma, vraiment ça nous a impressionné comment on a qui honorable azokita sur le terrain. Nanzela wana ezalaki nini ezanzela côté nini bato bazolanda bayeba wana histoire wana ezamo mulaye mais na okata yango eza prince ya deuxième république. Prince wana ebebaka eza côté na commune eza na commune ya Kimbantseke axe Dokolo cimetière Njil Sainte-Thérèse oyo ebimati Njil Sainte-Thérèse okoti Kimbuta voile kindati kuna. Alors prince wana ebebaka kobanda 2018 tango ebebaki te me régie des zones balekisaka tio ya munene na se toboki basambaka régie des zones OVDS non lekisa place boye bon terme ezamboka na bango balekisi babuki toujours prince batie na prince ebebaka banda nde wana mokonzi mboka ayaka na décembre na moment ya campagne na Kimbantseke na minuit apesaka ndingisaka babongisa nzela wana afa campagne esila. Bata OVD basalaka une affaire ya 10 mètres bakata musala. Toloba banatif ya Kimbantseke baloba esalama te. Na yango ange. Mutu oyo nzamba salaki. Mutu nzamba tikelaki temps asala. Nzamba sala. Honorable Gabriel Mboma. Nde tango akikobima nde omoni asali ba démarche pona nzela wana. Tant que ça démarche et vous mettez mais ça la peut bader normal mais les affaires passent pour na mboka na tant que ça les bandits biso moto za expérience ya misala na sondenge katelaka misala to sutuka ekati et na ko landela na ngai na kozwa deux réponses. Et pas ya batu tina o misala wana ikatani. Première chose, o misala ikatani tunangani. Il paraît que ba futaka ba journalier te ba journalier bande ko sala misala wana ba futaka ba moté. Parce que honorable Gabriel Mboma on a no futa so ba journalier wana point d'interrogation. Ba tuwana ba sala misala OVD wana ba bomba biloko na bango wapi na Kintwati. Mukolo oto zala na marche pacifique ya mardi. O likolo bazoboma bandeko na biso neti bangombe na este nde ba journalier wana bakena Kintwati ba piye lisusu biloko wana o basala musala ba utiaja nyonso ba yiba nde kaka lelo tinde nazwa na émission na yo baye ko apprendre ngai que il paraît OVD lobby boye mokonzi eloko na sango spécial pona yo OVD lobby boye pona misala oyo bango basali misala na route ya deuxième république na Kimbantseke na quantité ya mbongo oyo bino opesaki yango na basali misala mbongo esili eloko ba recevoir mbongo na bino expiré mbongo esili et il paraît que mikolo o babande kosala musala babande kopesa boka 10 sacs ya ciment c'est-à-dire faut basala musala na quantité à 10 sacs à 6, mais il faut pas ça malin pour passer sa journée. So 10 sacs à 6, mais si le ça peut ser ici. Et tellement de PC bango mukembo va PC bango sili nango yo misala na ekatani. Bana chambo beta libakute. Merci beaucoup Kinshasa, merci beaucoup Brazzaville. Quand toujours yo kabiloko ya bongo ça fait mal.
na badirija ya Congo mwana mboka Gabriel Mboma Kumeza asali ba effort pour que alobela abunde la population au vota qui est et a fourni ba effort na ya kiti même sur le terrain de biso moko tomoni asali ba effort non surtout mais ba autorité compétent en tout cas pour nani ko ki sabiso soni bongo au lieu bo doter bateau bakosala musala na ba matériel suffisant na makoki suffisant oyo ke kosala ke ba finir musala jusqu'à la fin bino bopesi bango ba matériel insuffisant mbongo insuffisant makamosu insuffisant donc même bateau bazo sala ARD Congo yango pende opimwa pende asol pende bata pasteur John le bateau va sala musala pour que population ba à l'aise mais ba oliate ba soliate olutela ngabongo c'est ça que bateau ba kuna o ba oliate kuna wana o ba sala mtela kuna bilo c'est ça qui va mona bango te bozo vérifier bango te tant je laisse bango qui est-tu pour parler de la part ya pays faut porte-parole pe gouvernement qui tape kuna qui mbateke na route république de o lobela pe kuna. Oh, bon Boko, puisque tout ça va mboka, il y a quoi de? Merci beaucoup à Tomé Sambaka et nerveux ngamba mamboko et puis ça ngamba pour ça merci beaucoup. Nangito ba kisaboye, to boni ba effort ya mwana mboka Gabriel Mboma Kumeza. Siko to ba Gabriel Kumeza azo sala nini pour la jeunesse ya chama. Azosala ya trop. Azosala nini? Azosala ya trop. Net nini? Na ba image boti omona wana, mutulu kwa ba mama na ba tata wana. Wana eza parmi ba effort au mokonzi azosala. Mokonzi nani folo ba ko honorable quand je parle de mokonzi na mboko ba ebele papa bona ngaso na lobe mokonzi ezaka ka honorable Gabriel Mboma. Ko za pe junior ne balé ba pa mokonzi. Ko za pe cette makela za mokonzi faut définir né. Cette makela za mokonzi mazala président na nga ya fondation Riche Club. Et tout ceux qui ont la publicité wana te. Il makamba. OK, président honorable Gabriel na jeunesse ya Kimateke. Sur jeunesse ya Kimateke ba otalo sikoyo. Lobango allait avec tout cœur. Et l'on dit, excusez-moi, à Tomé Samba. Et l'on dit les jeunesse congolais, surtout na Kimate que tiens, on va bénéficier na prix à topé pouvoir topé misala ya Gabriel Mboma. OK. Pour la jeunesse, au tout le monde tout le monde malade moi. Nanga raisonner opposé na quand se reposer ma question moi bon côté. Honorable Gabriel Mboma zo sala trop pour na chama. Il y a trop. Ngana soke il y a trop. Soko talinde ko bakata ke loboko wana. Wana eza na quartier Kamba Mulumba. Yeba na Kongo ya Mpanga. Bakuluna babundaka Kimbanze ke na Mpanga. Baonde bakata ndeko wana loboko. Ende ko wana tsena zo solo na minute oyo. Procédure nezaka ifa banda musala quelque part. Parce que ndenga za bazalaki asalaka atekaka juste na likablo na ye. Bakuna ba bakate loboko azani kuluna père des enfants. Baïdi biloko na ye tout atikali kaka boye. Tolala kite to déranger ki mokonzi titi na minute on de kwa nefa banda musala na jeunesse congolais. Le logo à venir ya lobby eza jeunesse. Biso to tanda kola to kola na ba film Nigeria. Pardon na ba film ba Tintin, ba Tom et Jerry. Ba logo biso to kola nango. Ba dessin animé moi bien. Le logo jeunesse na so ata la sous dessin animé. Toujours dans le quartier Batumona. Et puis quartier Batumona, quartier Biela, quartier s'occuper bon, il y a s'occuper 3 ou 4 quartiers. Mon colonial décembre, le 25 décembre, oh papa na maman ba fêter na bana na ye. Même au konza monde ka fêter na bana nete na mwasi na été akiti na mabele pour me transfert na obo moni wana. Nyos wana za pona esu na jeunesse congolais. Eza le loba na ba jeune be ba koma ko sala ba play na bango po ba betsa ba je play e ba nso bazo charger ba téléphone dans courant eza na société zo kotsa mbongo délai et kotsa pe mbongo délai ya ma moneke jeunesse ya côté wana ba ko fanda bota ti la bango kabi acha ba kabina courant voilà normal ya mwana ko bomoni wana kaka ye ba mamo bele no zo mona yaka chaque lundi na samedi
na avenue Mamfululu numéro 36 au monde la jeunesse a besoin de formation formation à sous-traitance na sécurité et ça normalement ba branche ça mo belé mais tous autres privilégiés na sous-traitance na sécurité na sous-traitance na français sur les camama moko boye na kati ya sous-traitance na kati ya sous-traitance wana tozo la kisa ba mama na ba bande ko nyonso musala ya ko désinfecter ya ko nettoyer ya ko sala ba produit insecticide de ko sala misala nyonso pe ezate ke tongo balakisio esilo zuka pour faire nandaku non biso moto peso musala oke ko sala sombo monayo sala musala na nyonso lingi ozomo batata mo pe bazawa na bon bazo sa formation ya société ya fortune sécurité nyonso na eza jeunesse nde tozolo babo bozali ni fortune sécurité donc si je comprends bien le coup la riche club basali riche club c'est une riche sécurité il peut bosali fortune sécurité bola na ka riche club te ya ça bino pe bozande ka visionnaire biso te c'est que mamba pala ndaka pe te yenda esima nani esima bino nde boesima na ye est-ce que tenga meka na mukili faut botaka mona moko. Merci beaucoup. On poursuit cette émission avec Atomé Sambaka, le notable de Kimbantseke, Kimbavili Kandenge, Bana Kinshasa Babenga Kayango. Merci na honorable Gaborien Mboma Kumeza. Papa social et na misala ya malamu oza kosala on a vie et biso moko tozomona makambo oyo honorable Gaborien Mboma Kumeza aza kosala kaka ndenge tolakio honorable Gaborien Mboma ngai Serge Fideti kandenge babenga kanga moto nzambe na équipe mobimba ya Fidèle du Move Production tozawana sima ya ba activité na yo bisika nyonso na ba descente partout to ko accompagner vision ya boye kotala ndenge nini obundi pona nzela ya dokolo wana ezaki na mabulu mais aujourd'hui quand même malgré OVD bakati misala mais aujourd'hui quand même nzela ya dokolo sans blague comme na dokolo ti okoma na wenze ngando vraiment malgré ba cité mais ça va quand même ça nous aide vraiment merci honorable Gaborien Mboma Kumeza kotala nenge kureza yaki pasi na kati ya biyela na kati ya quartier olobini na lobby na Kimbantseke so totena na Kimbantseke quartier kura honorable atie kura yango na pesanga ka komba quartier so répondre yo par répondre na quartier nini d'abord honorable Kabombo banda juice pona kopesa information claire ba transformateur wa pesi pona tiango mbesiko kinetu 5 tout le monde quartier on va tout na décembre wa autota na décembre awa eza quartier batumona toza susu na mikondo na mikondo topesi moko mibale na ntsele topesi susu mibale donc topanzi yango na nde mosakana te bamayeso atyanga biso oko donc na ba directeur musu ba moko télévision tuketo bon bali bon pe bande opesa ba transformer. Merci beaucoup sans polémique à Atomé Sambaka. Je dis merci à honorable Gaborien Mboma Kumeza na misala ya boye ebele baya awa kaka na Kimbantseke ba kosi bango bazui pouvoir ba kei mais vous êtes vraiment là honorable ça vous mentir tout jamais na mon côté ça parce que pesi biso ba millions ça parce que pesi biso mais misala na yo honorable Gaborien Mboma ça nous pousse biso ba o ba fidèle dit tozwa ndanga tozwa musala ya kolobela na télévision pour que mokili baye il y a des hommes politiciens, il y a des honorables oyo bazwaki mandat na population balakaki population pe ba koti na kati ya parlement et oyo balakaki population yango pe ba nini bazo sala et na kati na bango il y a l'honorable Gaborien Mboma Kumeza Angelou Yanzambe na kati ya Tango Angelou Yanzambe na kati ya Kimbantseke. Merci beaucoup à Atomé Sambaka. Tous encore continuer pour nous chiter tout le monde par projet d'avenir oyo bino bureau ya honorable Gaborien Mboma Buzana yango pour le biso pour la jeunesse ba formation ba belé et vous pensez quoi faire en dehors ya kucha ba transfo ba nini de boladela kinzela magre nzela mope et soki na nzela à part ça qu'est-ce que vous pensez encore de faire plus mieux na bureau na bino et le mona honorable Gaborien Mboma Kumeza.
Bon, et pas ya honorable Gaboré Mboma. Nazasi bomoni to sungi ba bakatani maboko to pesi ba transformateur to sali ba pont to laneli mombonzela ya deuxième république ya route ya Mokali dans Mokonzi asali vraiment ya trop pona Kimbantseki ya mwana biso o to za staff na ye ko banda na coordonnateur na nga ya changu numéro 1 o na pesi mbote Dadi Sumba Maboro Banki Dadi Sumba na pese le coordonnateur nanga na changu na parti ya INC. Alors biso nyonso staff na ye o dozo raisonner et ça ko moderniser commune na biso pe district na biso. Parce que to salaka élection pona ko pona ba ko bongisela biso mboka. Na yango biso tema to poni honorable Gaboré Mboma toza wana juste pona to moderniser kaka nchangu na biso c'est tout na teki mbatete parce que ça provincial ça national na kotala ba message nanga ana ba message ba bandiko masina na ba message bandiko mikondo na zala voir même atana bandiko matete tala niveau muta matete azobenga ngapo akutana honorable Gambo ba message ezali alors pona mutuna na yo eza juste toza na besoin ya modernisation ya changu na biso pona toza la pe lokola bandeko mususu pourquoi pas changu onga mana fanda ya mona fanda zo raisonner ba keno est-ce que Kimbantseke que vraiment eza na ville ya Kinshasa ou eza na province moko songolo pona nini ba yo ba loko batikela biso kuluna Kimbantseke fulu Kimbantseke commune ezanga banzela Kimbantseke commune ezanga ba boy vele Kimbantseke commune à Bachayer, Kimbantseke, commune isopi à Babadan, Kimbantseke, commune o bakosa ka ba député bazo uta jebe bazo ya tipo bakosa, Kimbantseke. Il y a moi tolobi que cette fois-ci photo moderniser commune na biso, changu na biso, makambo nyonso ezonga na en fait. Net ba commune supona bandundu wana ba kokosa biso souté na 2020. Merci beaucoup kaka nenga lobi bandundu wana ba kosa ba wote na éviter ndundu ngo za nani ba ezobwa kila kaka les amis de honorable Junior Nembalemba vraiment merci beaucoup la vie que ma solo za kuinda awa c'est moi hein, votre humble serviteur Serge Fidèle du Motondambe. Nous sommes en direct ici na Fidèle du Move Production Ozana Posa balobela ndenge tozo lobela honorable Gaboré Mboma Kumeza papa social moto asimbi changu na maboko moto akangi komina Kimbantseke akangi komina Nzila akangi Masina akangi Nsele akangi Maluku ezaka yemoko honorable Gaboré Mboma papa social le pharmacien le plus célèbre de la République. Merci beaucoup l'honorable, je vous dis merci et j'encourage encore toutes vos activités. Nous sommes là comme je vous ai dit et je l'ai dit, je l'ai redit que Fidèle du Move Production Longo à mon cordon Bardoz Toli Bardoz Toli et à mon ingénieur Tegra. Vraiment, Tozawana, équipe mobilisation complet, papa, tu quittes sur place, tu sala, ba reportage. Yo, Pauline, Balobela, yo, marché na yo, honorable, ONG, l'Isama Moro, parti politique, vous avez un événement, n'hésitez pas. Benga numéro one ezali bosoa télévision na bino équipe eza complet balobi ingénieur Tegra maboko Nzambe azawana akopesa ba image pe tokolobela yo. Merci aussi na Rovia Fidèle di Makese mère à parler de Colombo. Merci beaucoup honorable Atombe Sambaka. Ramé moi de jour parce que n'a dit que 2022 pour poster. Merci beaucoup les seuls au pita face na père au bende. Te père de comme toi benda moi pas ça sur moi. Merci beaucoup père Kanda au benda moi na ye Atombe Sambaka et le consulter za kana bande le pena suka to komi na suka ya émission na biso Fidèle des news à kolona lelo ba e banso ba yamba yokio ndenge olobeli honorable Gaboré Mboma Kumeza nini oyo yomoko tangi Atombe Sambaka Patrick oza ko promettre l'avenir ya jeunesse congolaise na avenir ya Kimbantseke tangi Atombe Sambaka tout à l'heure pas. Merci beaucoup. Bible lobby ezala ta Bible ezala ba mikolo ba lobby tel père tel fils. Oka mokonza so sala yo na sala mais souci nanga
ezalaka jeunesse basala misala vike ya mokonzi ya mboka lobeleke na leta misala eza te naza ni député naza ni nani mais soki na bureau na nga naza na bamashine oyo eza ebele oyo ekotisa mbongo bapilivisateur topesa bamosala mpe ebele naza ni député naza ni nani nga mo mpe oyo nasalaka te mais naza na bandeko ebele oyo na pesipesi misala mais sue na nga ezalaka nzambe asunga so nakomba place yango mpo na naye bakosatisfaire jeunesse vike yango nakomi na place wana te mwana banda koloba mingi ya te parce que tomona mpe ebele baleka na tv balobi surtout bino bajournaliste oyo balance ndenge émission oyo keno prometteur nga bosali te mais susi na nga ezalaka keno so nzambe asungi nakomi na esika yango eza juste eka mpona kosatisfaire jeunesse. Merci beaucoup et qu'on a la plus pour nous satisfaire jeunesse. Merci. Tout on a besoin de jeunes conscients. Quand on est dans la République démocratique du Congo, il y a toujours des jeunes sérieux. Il y a toujours des gens au bazar pour promouvoir la culture congolaise, surtout politique. Il y a lobby. Atomer sa force aux autres à la caméra, aux oyebisa honorable Gaborien Mboma et Loko Moko, Oyo et Mzo Mato na mutema etaki chef na yo, ayo kaosikoyo. Angelo Mokonzi, chef, honorable Gaborien Mboma. Benyo combien de fois? Jeunesse ya Kimbantseke, baza na besoin na yo. Na Kimbantseke, toza na artiste, comédien, ba musicien, ba caméraman, ba journaliste. Kaka ndenge opesa biso toujours litoi, potolo ba oyoka. Merci beaucoup à Tomé Sambaka Patrick et à Lobby pour na mokonzika ki ba comédien bazali ba réalisateur bazali abora miso invité ce mokonzi abora miso nini. Merci beaucoup honorable Gaborien Mboma, je vous dis encore merci, j'encourage toutes vos activités, j'encourage tout ce que vous faites pour soutenir la jeunesse congolaise, surtout jeunesse ya tango pour na développement na Masina Njili Nsele Kimbantseke Maluku dans tous nos communes. Vraiment, merci papa, continuez à le faire encore plus, causer la carte que l'élection et comme appelle Meni pour ça, au message pour ça avant l'élection, au message pour ça avant l'élection, au salaire au pendant l'élection, au salaire au jus pouvoir, peut continuer quand on a nini na kusala. Et je demanderai aussi, s'il vous plaît, je demanderai aussi à l'honorable Gaborien Mboma, s'il vous plaît papa. Nous avons besoin de yo awa na fidèle di mauvaise production to lingi pe to yamba yo na plateau na biso ya fidèle di mauvaise production yo moko liso ya tiango litoi ya tiango oloba na public na yo. Merci mokonzi nzamba pambola maman apambola bana apambola comité na yo mobimba nzambe aleka na kopambola ba projet na yo bisika nyonso to vandaka kito vandelaka na parlement na mokonzi honorable Gaborien Mboma nzambe apambola yango. Merci beaucoup Atomé Sambaka mwa libanga topé moi dédicace na baolo soto balandi yo te na apesa dédicace na apesa nde bangote ka dédicace ne mbote ah ya bon ouais OK ya liboso na pesi mbote na nzambe na ya kopesa mbote na ngai na honorable Gaborien Mboma na pesi mbote na mama bota ngai Patrick Atumesa mama Marie Kandongo na pesi mbote na mwasi oso kwela ngai lamba peu de ma propre Florence Onya na pesi mbote na artiste comédien nyonso baza ko soutenir nga présent et ko banda kalati lelo tel que Chombo Badola na pesi mbote na ngai na yo moko pe na pesi mbote na ba ingénieur o ba zosala musala na pesi mbote na nga na les amis d'Atumesa en action pour le développement intégral du Congo balobi kalate toza na marche le 30 juin donc to banda déjà ko bouler les amis d'Atumesa to sala nde to sala na pesi mbote na nga lisusu epa ya Dadi Sumba ye bazalaki lolenge moko na ngai candidat malheureux yende muto azali coordonnateur ya parti cher ya honorable Vital Kamere le pacificateur joyeux anniversaire neza lelo mbotama na ye lelo na pesi mbote bisika zali na pesi banyoso toza kobunda bitumba na kati ya parti ya honorable Vital Kamere ba mbote bini. Merci beaucoup kaka ndenge
tosalaka na bino tokomi na bino na suka ya émission Fidèle di news ya mokolo na lelo soki bosepelaki na baimage oyo bopesa merci d'abord na grande équipe ya Fidèle di mo production kobanda na cordon na biso Toli Bardos charge et chef ya Fidèle di mo production et accompagné na ingénieur Tegra Maboko Nzambe bangonde baza kosalela bino musala. À bientôt magazine na bino lobela biso marque. En tout cas chers honorables organisations aux la maison na yo aux la nyonso tout lingi basalela yo ba spot publicitaire basalela marketing benga biso na numéro wana et tokosalela yo musala malamu. Merci na édition spéciale oyo plateau spécial oyo bongisaki uniquement pour na koloba les actions de l'honorable Gaborien Mboma Kumeza. Merci beaucoup honorable Gaborien Mboma Kumeza, nous sommes là pour vous. Merci aussi à tous les honorables, il y a district à Tchango, nous sommes encore là pour vous tous. Pourquoi pas aussi les honorables de tous les districts de la République démocratique du Congo. Surtout particularité, il y a des districts, surtout il y a Kinshasa, nous sommes là pour vous. Je dis merci, la mère à Palais, Kolobor, Saye Moboulou. Rovia Fideti Makese. Je dis merci à mon ami, mon frère, Tchombo Bado, la jeune leader. Merci beaucoup. Merci beaucoup, na mon DG, Paul Ilunga. Vraiment merci na DM Pro, MD Pro Service. Merci beaucoup na Madame Sacré Mboma, maman, Madame honorable, moi aussi honorable Gaborien Mboma, maman sacré, Asali boulangerie à Malamu, bazobe mango. Fogem na commune boulangerie Fogem, vraiment pourcentage ya solo maman surtout qui mbanteke boke doit pas maman sacré Mboma penza boko zoa ba mapa na bino mapa moko ya gunga za ki jour wana mapa singa etala de bassin ya mapa vraiment bino surtout bodi ya mapa wana eleki ba mapa basela bino. Donc voilà, merci beaucoup ngai wa bino Serge Fideti kaka ndenge bobenga nga moto Nzambe na pesi bino rendez-vous na numéro 0 ya bye.